Nazalaki na hôpital bandeko na ngai nayaki kobota pasa kobota ekomplike ngai batension ezomata nga baminganga balobi ke entre nga na mwana tokoki kozwa riske tokoki kokende mpona batension wana me problème nini ezodérange bomoi na yo baninga yo eki kotika baninga na mokili te ozolanda nga batoboli basete na maboko na yo ata ozwi mbongo osalaka na mbongo eloko te ata oza na projet moko olingi osala obunisamaka makasi affaire oyo baninga nyonso bazokende so basali yango ezosimba mais soki yo oyekaka komona compréhension na compréhension moyen osala entrement eza te ekosimba te na vie na yo nzela oyo eza bato mosusu baye na nsima no bazokende babwaki ngunda bazwi mikanda mais toujours complication eza kaka mpona yo pourquoi oza wana oza na bacomplication ezotungisa bomoi na yo likambo etali kobota ozozwa zeme ekokisi ka 3 mois osali fauche couche esali ka 6 mois osali fauche couche nani oyo aza na nsima ya makambo wana bozali ebele bokotala émission de partout na pesi bino mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na émission na bino réponse à nos questions yande ko na pesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Shalom, shalom, peuple dédié, bananzambe nyonso, partout dans le monde, bozolamda biso, nzamba pambola bino ya mingi, ezali ngai servante dédié na o na tizali boso na bino, Mama Siaramboyo, la prophétesse Siaramboyo, que Dieu te bénisse, tokangi misu bisika bozolanda biso partout bozwami, ozana ndaku na musala partout ozolanda ngai, tokangi misu tobondeli. Éternel Dieu tout-puissant, de très de miséricorde, kombo na ye sans olama, kombo na ye netolama parce que oza malamu mingi. Kolo moko ta ye pai na yo azonga lolenge ayaki. Moko ta ye pai na yo kolo na mikumba na ye azonga na mikumba na ye. Moko ta sengi yo lipa nzambe yo pesa ye libanga. To ye liboso na yo. Tikete ma nyonso tokoloba awa, Saint-Esprit na yo akamba. Saint-Esprit na yo a dirigé biso et bandeli na biso kinyo na suka lokola totangi kombo na yo Yesu Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc mbote shalom shalom na bana nzambe nyonso partout dans le monde bozolanda biso bisika bozwami nzambe apambola bino mingi. Lelo to expliquaki semaine prochaine likambetali bandoto. Tolobelaki mingi bandoto olalaka na butu. Bandoto nini oyo lotaka makambo nini oyo monaka eza na bato ebele o nzamba tindinga na ebisa bino ba chance na yo lipamboli na yo opesa nani secret ya ndoto na yo obetela nani eza na bato ebele bazolanda nga mosusu abengi alobi mama Siara nga naza na ba problème à chaque fois nalalaka na butu nalotaka ndoto nazo voyager. Et puis voyage dango mona tolongwe awa na bateau tozokende nazomona mwasi na ngai azokumba na kati ya bateau. Mais so na sutuki nazomona naza na ndako. Mususu alobi mama Siaramboyo. So nalali na butu nalotaka nalali na mwasi na ngai mais na kati totie mwasi na ngai na kati na gauche omona ngai nalali na droite na moni mobali mususu alali. Na kati mwasi na ngai alali na kati. Et so talingi na telema na beta mutu wana mwasi na ngai apekisa ngai yango. Tobandi ko prier ensemble nzamba apesi biso directive. Or que la fille de ko mwasi wana papa na ye oyo abota ye nde aza mobali na ye ya butu oyo abandi ko combattre ye likambo etali libala ke yo ko bala na mobali ote. Yo bala mwasi papa bokilo ayebisa onini. Ke yo loko bali mwana na nga kozana kimia te na libala na yo.
maloba nini o bayebisaka yo mutu mususu azolobela likambo eza mabe mazomemelo na koseka mutu mususu na se ya baje azobimiselo makambo eza verité ekoderange bomoi na yo kola yebisinga na yebiso kolemba te ndeko ozolanda nga oza na baproblème ezotungisa yo lobi mamanga nazoprie nazomona nzambe azokanga to azokanga ite kola lobi na yebisa yo makambo nyonso oyo etungisaka bomoi na yo nzambe yo kaka na ye liboso na yo mpo na yebisa yo ndeko na nga kolemba te bible elobi ntango biso tokomaka na suka nde nzambe atelemaka mpo na kosala na bavi na biso eza na bato ebele baproblème ma ndenge na ndenge mosusu komona eza na balianso bareklama yo na kati ya libota balobi lokola ye alongi biso likambo etali libala tokotala ye na kobota lokola ye alingi abota biso tolobaki abota te mpe abala te lokola zwi mobali oyo alingi abala ye tokolanda bango na kobota eza na ndeko ozolanda nga partout bozali toza na ndeko na biso moko bootela biso image wana papa enoki oteli biso image wana ya ndeko mwasi oyo azalaki na pasa kobota oyo azalaki na pasa kobota bandai kolela mama siera ngai ezalaki balionso bareklamaki likolo ya ndeko wana ke ye akoki kosimba mwana te ndeko wana ye akoki kobota te ndeko wana azozwa bazemi ezofanda te complication toujours na vie na ye me ntango akutani na mama siera mboyo azwi nimero mpe kaka ndenge yo ozolanda ngai azwi nimero ndenge yo mpo ozwi nimero ya mama siera mboyo abi mama tala problème na ngai eza boye toprie na ndeko wana ensemble tobondeli na ye mama naza na zemi me zemi yango ezokomplike nga alobi kobanga eloko te nzambe akosala yo ngolu mpo kobota na nkombo na yesu ndeko wana aza na Canada ye moko amoni makambo oyo nzambe asali abi jamais na okobomba oyo nzambe asali nga mama natindi bafuna sali nazosala video ozwa video wana olakisa bana nzambe mosusu eedifie bango yo ozolanda yango ozalaka na problème nini oyo etungisaka bomoi na yo ndeko wana na pasa kobota komi na hôpital complication ebandi ndeko wana azolema mama siera nde bandeko mosusu bazalaki ne meme na kati ya famille bakamarade bayebi se koma yo na pasa obota olingi obenga moto oyo oyebi te koma na pasa obota balobaka te ezala secret bomba me ndeko wana kokai kobomba te alobi nonga na kobenga mama siera motema mosusu ezebisanga kobenga te motema mosusu ezebisanga oyo oyebi motu to oyebisa ye bato ya Kinshasa bakosaka na bango ndeko wana abengi to prier mpe nzambe asali loboko soki kolo ekomi na 3 cm ekomi na 7 cm ntango badokter bayotala ekiti lisusu kolanda explication ya video ya ndeko wana chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Bonjour bana nzambe, bonjour, ça dépend na Ernest Bozali, ezangai Sœur Miradi naza na Canada. Naza na Canada na Winnipeg na ekotatola monene ya nzambe oyo ya mama mboyo oyo asali mpona ngai yango na ekoyokisa satana soni na makambo oyo alingaki oyo asala na vie na ngai erate nazalaki na hôpital bandeko na ngai nayaki kobota pasa kobota ekomplike ngai batension ezomata nga baminganga balobi ke entre nga na mwana tokoki kozwa risque tokoki kokende mpona batension wana me motema nde nazalaki na wana mpo batela bandaino na tension na ntango nayaki na urgence motema ndenge ezalaki kaka likolo namoni mama mboyo na en ligne na WhatsApp nalobi te nga fona benga mama mboyo asambela mpona ngai mpona makambo namoni yango eza clair te ata sonaki banini barendez-vous na docteur namonaka kaka docteur abia mo tension emati mo tension ekiti eza neti naomona yango clair te naye kobenga mama mboyo naisi mama mboyo etadami na nga mama mboyo asilinga mapitindele kombo na nga complet makambo na nga nyonso ntango asambeli mpo na nga apre keketa abengi ngai apre keketa abengi nga nayebisi ke tension balobi sikoyo ekomi save ekomi bien bapesi nga kiti ekomi bien apres wana nalobi nzambe kaka nde nazali kosambela kaka nzambe kotika nga te boye kopasa kobota nde bandenga wana nake batinga na chambre oyo bakushaka mpo nakushe bebe kobanda wana nini kole na ngai so ebandi su kosala su manevre emati na 5 ekiti na 4
et matina 5 ekiti na 4 ti bayebisi nga bamindele bayebisi ngai col nofe ekoma ti na 10 cm mpo mwana pusa col ekoma na 10 cm a partir ya 2 me nazalaki koswana mama mboyo azosala nga bapriere alobi kobanga eloko te eloko eza te okolonga okobota malamu ekoleka bien nga nayoka amen azaka na motema nangaka nazongi nazaka na longo ya kobanga bilongo ya kobanga okopesa diable nzela nazalaki ka bandeko na nga kobanga banga me ata kobanga ezalaki mokie me kondima nde ezalaki nango kaka mbambo oyo ndenge azalaki kosenga mpe yayenga mpe nazalaki ka na sire kaka ke nakobota malamu apres ntango sikoyo ekomi toka kobota na 2h du matin nabandi koforce baminganga balobi ale pusa mwana bandi kopusa mwana nabandi kopusa mwana mwana azobima te o mwana so akomi kaka na se koto pasi babi o moto ya mwana ebaluki soki ndeni napema bandi lobi na ntango tobandi même chose napemi docteur tokendelaka boye ti suka wapi ti ba 17h docteur ayemona alobi te so tobandi kaka boye okomperde vie na yo na mwana ebongi fo tozwa décision toluka batechnique mosusu bango bamindele balobi na ngai foka basala yo césarienne nga nabi te tozalaki kutu soki ba 17 na bino na mama mboyo kuna na Congo bango bazalaki deja butu maboti mwana kitoko mwana munene ya en tout cas nzambe vraiment ya mama mboyo en tout cas nzambe vraiment wana nzamba pambola mama na pe nzambe pa bakisa l'esprit ya minene na vie na ye mutu nyonso akoluka abundisa ye akokoka ye te akota na bana kokoka te akota wapi akokoka te akokutana mpe na makambo en tout cas yango nayepesa témoignage bandeko na nga satana aza moto alokuta so tongi tosala likambo tobangaka eloko te nga nazwaka mama mboyo na YouTube apesaka témoignage moko ki akufa alamuka na hôpital ya Saint Joseph ntango nazalaki na Congo apesaka témoignage wana hôpital wana nayebi yango ndenge apesaka témoignage nalandaka yango mais nazalaki na baami pembeni makambo ya Congo bakongoli baza lokuta soninga bilokuta nini mama peut-être oloba pe makambo ya solo yayaka na TV ya kosalaka bavantire na TV alobaka makambo ya lokuta na TV balinga na nga kutu mosusu baloba yolandaka baprofesie bamakambo mosusu ya nga nalobi te nga funa mekaka nzamba mama siara nayeba ata balobaka yo bamisu basimba bisimbasimba basa bakisi wana te nga funa yeba nzamba mama siara vraimen yango wana nayokisa nguna soni yango wana mutu soko ozaka na etoile kaka bakobundisa ome bakolonga yo te tobangaka te boye tobenga mutu be tozobanga ye soki eza ndeni nga mpe nazalaki kobanga mpo mama siaka jour ya liboso nasaka telefone na ye nabengaka ye alobaki nango oza na bitumba ozala bitumba na famille mais namonaki yango ezalaki nango lokola vrai parce que namonaki yango ezalaki lokola vrai mais namonaki yango lokola ka ndenge wana mais nayemona siko na comprendre siko eza makambo ya solo po bato nyonso baloba nanga bon paster nyonso aka namonaka oyo kaka eza nini oyo mosusu oko tomonaka aza na ye soki moto ya Facebook alobi nanga so mpe aza moto ya lokuta so mpe moto ya solo ya nzambe ya solo nayebi te wana nzambe nde moto ayebi alobaka oza na bitumba na famille mais lokola nayoki mosusu monaka masi ya wana nabi mama aza mama vraiment ya nzambe vraiment adi mama siara aza vraiment ya nzambe yango moi nalandaka makambo ne na YouTube ndenge akufa alamuka abetelanga histoire wana naye kotatola satana aza moto alokuta nzambe soki alobi kaka so nzambe apesi nzela te makambo mpe mutu mpe eloko mutu mpe aza na eloko ya kosala yo te eza ya famille eza ya bandoki ya famille eza ya dini yango wana satana aza moto alokuta epuis satana kolongaka biso ata mokolo moko te chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo koli ekangami lisusu donc ezalaki bitumba oyo balingaki te ndeko wana bota etango toprie nzambe apesi biso badirectif na kati ya hôpital na tie tolo na se na bandi koprie ndeko wana nzambe aye kosala ye ngolu aye kobota bokomona bavideo eza wana ndeko bozolanda ngai yo oza na problème ezotungisa yo problème nini ezoderange bomoi na yo baninga yo eki kotika baninga na mokili te
ozolandanga batoboli basete na maboko na yo atozwi mbongo osalaka na mbongo eloko te atoza na projet moko olingi osala obundisamaka makasi affaire oyo baninga nyonso bazokende so basali yango ezosimba mais soki yo oye kaka komona compréhension na compréhension moyen osala entrement eza te ekosimba te na vie na yo nzela oyo eza bato mosusu baye na nsima no bazokende babwaki ngunda bazwi mikanda mais toujours complication eza kaka mpo na yo pourquoi oza wana ozotambola deja babiliye lokwa ayaki ei poto merci problème eza te akoma poto tokolanda ye bisika azali kokanisa te ndeko ozolanda ngai yo oza na poto oza na Canada oza na France na Belgique partout koloba te nga ndenge naza boye na minute oyo ata nake ebwende ya nalongwe Kinshasa bandoki ya famille bakolanda nga te ndeko na ngai ezali bongo te ndoki aza na capable ata oza na États-Unis eza lokola chambre na salon nde tozala kowuti na salon okoti na chambre ndenge monde ya spiritualité ezali koloba te nalongwe Kinshasa deja nakei baokoka ngai te ndeko na nga telema na vie de prière obondela nzambe ebuka mabolongo na yo na se okomona nzambe akotelemisa mopanga na ye na vie na yo oza wana oza na bacomplication ezotungisa bomoi na yo likambo etali kobota ozozwa zeme ekokisi ka 3 mois osali fausse couche esali ka 6 mois osali fausse couche nani oyo aza na nsima ya makambo wana nani oyo aza na nsima ya makambo wana oyo azokomplike bomoi na yo soki bamoni yo bali balobi totika ye lokola bali tokolandi na kobota soki bamoni okomi na zembe balobi lokola boti mwana alongi biso na bitumba kobota tika tolanda ye na mwana obotaki mwana bongo te mwana azalaki bien ta lelo nde mwana no akomi mwana azokokoloba lisusu te bazwi bakangi mwana monoko na monde ya ténèbre bazwi mayele ya mwana na yo batie yango wapi mama kolela te limera mama Sierra Mboyo eza affiché oza na problème nyonso ezotungisa yo likambo etali kobota na yo musala makambo nyonso ya yo ezosimba te limera mama Sierra Mboyo eza affiché bokomona témoignage muto aza na Canada ba video eza ebele o mama Sierra Mboyo alingaka kotia te muto autorisé moko mama Sierra zwa video na ngata lokola ndeko wana lobai ke mama Sierra video na ngeza wana na lingi ota video na nga soki okobomba photo ya mwana obombi photo ya mwana mozwi video na nga otie batu bamona ngo atie video na ena sentiment azangi mbongo to o convaincre yo olobane ke na tie video o sali na peso yaza na Canada nga naza na Kinshasa combien oyo kopesa ye asa elo video yo bisika za na hôpital. Il y a des témoignages baki ko luka mutu te na maluku baki ki male masina te to baki ko maluku to baki na lemba na kati kuna ko luka mutu ba pesa embongo po aloba te ke talanga na nzamba selinga benzamba sali boete. Combien mama wana za na État na Canada o ko futa e pasa elo video andi makozwa elongi na e mwana mwasi bongo andi makozwa elongi na e atinda video eza azar tende kunanga eza pona edifier bana nzambe mususu ba o esi bolembi olobi mama to sambeli pe mingi na bondeli pe mingi na tikali kozwa solution na problème ote mama Sierra numéro eza affiché oza na problème nyonso ezotungisa yo oza na problème edikambo etali kobota problème a mikanda olobi mama Sierra nga deja na lembi libala o na moni libala o eza lisusu ya ngai te nazo bondela nzamba azoyoka nga to azoyoka ngai te. Mama Sierra eko ebisa ona poko ya lelo. Mama Sierra Mboyo eko ebisa ona tongo ya lelo. Eko ebisa ona moyi ya lelo ndeko. Nyonso yo kolanda émission oyo. Nazoloba na yo ndeko ozolanda nga liboso ya téléphone na liboso ya télévision na yo. Nzamba lobi na ebisa yo que Dieu désiste. Nzamba yo kaka ba prière na biso. Nzamba tiki yo te. Okomi ko raisonner belé na kende ko tanda kwa nganga na kende ko luka bango ba mamo basalaka bwe po basalila ngai ko trahi nzambe na yo te lelo ozala bisiko ozali lelo koma bisiko okomi nzambe nde mutu alingaki okoma na niveau wana nzambe nde mutu alingaki ozala lelo bisiko ozali kola lobi na biso garder silence na yo numéro mama Sierra Mboyo ezali makambo nzambe ekomi compliqué bien sûr bato lokuta ba escope bakomi ebele. Menza mama Sierra ye pona koyebisa yo te likambo mususu na ye koyebisa yo ke telema buka mabolongo no na se to bondela nzambe ensemble nzamba opesa biso directive to ko bondela kola kopesa biso ba précision makambo oto ki ko sala pour que to longa bitumba na yo ensemble
eza na balliance ebele oyo bareklama bato na kati ya famille na kati ya libota. Alliance na bino ezali nini? Réclamation nini ya libota oyo ezokombattre yo bino? Merci beaucoup. Nzamba pambola bino bisika bozali na bosani pete bana nzambe nyonso bozolanda biso na obolandaka biso ndenge nayebisa bino sango moko ya malamu. Anniversaire ya mama Sierra Mboyo eza le 14 février. Ekozala malamu soki po bengi mama Sierra Mboyo. Mama Sierra Mboyo ngai cadeau na ngai anniversaire yango. Oseli pe mama Sierra Mboyo video otindeli ye. Oyembeli pe mama joyeux anniversaire. Ekozala malamu joyeux anniversaire ya mama Sierra Mboyo eza le 14 février. Donc le 14 février oyo anniversaire mama Sierra Mboyo. Soko benga na yo fete biso to fete kana ndako to ande sika okende te. So bi mama Sierra na ngina selo video na tindela otindeli mama Sierra Mboyo pe video na kotia ngo na statut nanga ekozala vraiment eloko mingi ya malamu. Merci na bana nyonso oya mama Sierra Mboyo. Mama yebisi bino ke anniversaire na ye eza le 14 février. Nzamba pambola bino nyonso partout bozali. Numéro mama Sierra Mboyo eza affiché. Oza na problème nyonso ezotungisa yo. Oza na problème likambo etali kobota. Oza na problème oyo ezotungisa yo nyonso oyo eza spirituel. Benga numéro mama Sierra Mboyo. Nzambe apambola bino. Merci beaucoup. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.